Ok, bandeko ba bolingo eza tutu na esengo ya kopresente émission na biso mesano vraiment kimia pe mapamboli mingi esika boza kolanda biso na baetandeke eza oyo ya bino bomesana komona kainda mutombo banyembo lumande toye lisusu epa na bino mpona kaka actualité ndenge bomesana botuna biso mituna bolimbisi mwa moke mpona mwa mikolo tomona misusu mpenza mingi te kasi tozali kaka na oyo ya bino boyebi oyo arepondaka na bakestion na bino aza wana nde bongo lelo tokolobela lisusu actualité oyo eninisi mingi na ngambo surtout ya biso ya Afrika na kote ya Congo démocratique mpona mingi arrestation ya moko na biso ya mwanda ntemi tozwi bakestion ebele nde bongo tokorepondre vraiment kimia mabota mabino pe boko kolanda biso na bikebi toza mo bomesano na wa ya biso tosololaka na ye ntango iso tata Ngunza aza wana aza oyamba bino toujours na esengo woni tata Ngunza matondo mbuta mukanzi sango mutakaye na mutombo gwa nyimbo lomande ya boyiki mpiko kati netumba bikolo poso mondo tozoko betumba matondo kasi namoni covid eza musika na yo vraiment eza esengo mingi matondo wani ezali libanga te covid-19 si tolobaki makambo yango ezali maladi ya bilakeli mabe oyo nyonso banyokolaka loposo moyindo esengeli bango nde babela yango soki moto mondo eza bongo kokufa nango eza tricage eza bongo mpe kozanga mato emangongi elenge tolakaki bandeko tokolakisa losambo kasi epusani mpo tozwi actualité yango bobengi biso lombango na etando na bino maladi wana covid-19 ezali maladi sengeli basala erreur bango moko babetama na fimbo na bango moko comme baza près baimpérialiste bamultinationaux ya koteka singa oyo ekopandre bango lobi yango tokomi na réalité wana dans le poso moyindo akoki kokufa na bokono wana te même abeta tembe na bamonganga to na bateste bakoki kosala mpo ya kokufa na moto pamba te ye akufa déjà na baebola milenf na basida akufaka na bamarburg akufa na bafièvre jaune akufaka chaque jour donc comme mpe ngonga eloi de l'équilibre esengi mpe leposo mosusu bakufa matondo na banzi bino moko bosili koyoka lisusu mwa eyano moke na tumoli tata Ngunza mpo bango bazana mpona kopesa éclaircissement boloba monani te peut-être kazaki bokoni nyonso tongisa biso nyonso totangaki nkombo nango bongo mpona kokende mosika te tata Ngunza nalingi tobanda na image oyo ezotungisa bato balobi mwa mingi na arrestation ya moko na biso nde bongo toza kobala ntina image oyo avant tokende na commentaire. ingeta eza image oyo tozwaki bandeko batindeli biso balingaki tobanda na yango kasi tata Ngunza motuna moko ya bobandi nango nayebi ke mwana ntemi alobelaka mingi na nkombo ya Fumu Kimbangu aza motu oyo aza na kati ya boyambi ya Fumu Kimbangu kasi tomoni basoda bayingeli epa na ye bakangi ye nayebi te ndenge bino bobelelaka Fumu Kimbangu bakoko milimo ya bokoko bao nyonso bobelelaka wana ntango baza kokanga mwana ntemi nayebi te soki bazalaki wapi bakendaki wapi bomoni te ke banzambe ndenge bosambelaka bokoko wana bomoni te ke eza te lokola échec bayaki kosunga ye te parce que ye azalaka mbala na mbala ye mosusu akobongola ndika ekokoma minduki akobongola okoma masasi okoma babombe nayebi te bakoko bazalaki wapi mpona kobundela ye basoda bakanga ye te bomoni te quelque part eza lokola échec na ngambo na bino bato bolobelaka Fumu Kimbangu mpe bakoko na balongo matondo mopanzi sango mbota kai na mutomba kwa nyimbo lomande
ekozala pasi na komona pasi ekomeli mbota mutu longi ya Congo tokoki kobenga ni mwana ntieni yambo ya kopesa nanu biyano ya mutuna na bino lokola responsable mokambi mpe ya bato bakokaki te kokanga nanu ye bien ke bakangi okokanga ye te na bozangi botosi ya kotike tolo pwelele mwatieni azali papa azali responsable pas ancien député comment koki koridiculize batike tolo pamba na ya loposo pembele azomona biso boya koloba nini bakangaki ya biso Gbagbo Laurent Gbagbo teni ya Côte d'Ivoire batikaki na particor na Sengle zaki bien te todeploraki yango ya biso sikoyo mwana mboka atako bafaute badefo eleki ebokangi to botike to lopamba tana pantalon ebozosala ye boye bozoedike bana nini bolakisa nini lobi mon eza mpe une part ya responsabilité eteni ya bambola matadi ya baye mapinga eza respecté yaza mokambi ya bato aza leader moni bien que tozalaka akomi accord te ndenge tozopesa bino biyano longo bani te bakangi ndenge bakangeli bongo tuka babongisa mbala ya nsima dede apesaki barevendication na yo ezalaki normal parce que na dernière interview na ye alobeli mingi mpenza oyo aclaircir yango pamba te na interview te ekoleka ye batunaki mokambi mutu ya religion africaine alobi boye ete soki ndekolo ya Congo aza na connaissance ya bandika bamasangu akokopesa yango na gouvernement bato baza koadresse Congo na este ndenge nini yo bapesi yo manzaka omitia omikwanza yo moko et je pense nazoyebaki na molanti matelaki émission wana yango arépondre arectifie bamaloba na ye moni alobi ete no azoréclame mpe bakongo baza na libonga te liteni ya bakongo bakongo baza ko se retrouver te et puis la première fois part bakongo et puis alobaka mini salaire na ye bakangaki ye bafuta ete ye fari nyaka na Congo les messages wana ezaka obstacle ezaka ya kolongobana te ezaka esangajaka ye moko donc et puis au moins na sima ya okanga ni mwana te mibino général moko na kombo ya Kasongo e bayembeli yo e po mizate e fulo na muntu ekoya obomo pelobi il a oboyo pelobi et l'air yo aucune mission et contrôler simana yo tala ba piller ndaku ya muntu okanga bazui ba sac ya fufu bazui ba kiti ba piller l'air ko senga bo futaye te d'autre part il faut ça la part des choses moni alors lelo et comme il logia Congo te ba ki comme bona be mission to le katolo ba ki lo kwa comme na suka ba okanga bango ye pamba te na réponse to pesa et mbala moko azo sala iloko o batindi eta sala je dis ake ko sala oyo elingi nde ye mais lingi bakoko te elingi nzamba mpungu te lingi fumuki mbangu te moni inde ekisala ete nyoso azoluka asala eke na échec moni iloko la oyo elingaki bakoko e kongezwa indépendance et quel que soit bokasi ya état colonial ya mapinga état colonial e bakokaki te ko maintenir jusqu'à ce que tozwa ko tulukaki moni e mukolo oyo et voilà tout le bango sima batikala na photocopie te ya BDK et pamba te tozo kende na bilaka ya kwa tulendo e mukolo e kozala e bakotika na photocopie les allez répondre na bango et to kozala d'accord te na bango pamba te aza moyudo bien que message na ye yango te batindaki ye bolimbisi mais ce que le message yango te batindaki ye mais toza komona ye quelque part aza kotanga komba fumuki mbangu bakoko ye asololaka na fumuki mbangu ebino bolobaka ye asololaka na ye monte kaza pe motindami na ye matondo atolobi te abongoli na dernier message oyo ye alobaka sabao te maître Jésus ayaki pa na ye bakutanaka na ye déjà bakomba zotanga bakomba bapaya pamba te bokosana te atangi na loposo pembe aketanga na luvanyo matangi pa loposo pembe et vedi kotanga mingi ma ya loposo pembe ozokota na sac ya mungunia ndenge mona pembe na boza na preuve kotanga na ye loposo basi biso pe na Afrique programme tuzana zaka ya loposo pembe siko batindami ya musala tata et bakotaka na profondeur
ya programme scolaire ya mungunya te. So aujourd'hui Jésus azali na niveau éthique mo makasi te. Aujourd'hui Mahomet bango même aujourd'hui lieu tolo la fumu kusu idem. Fumu kimbangu idem. Mon tema ke ye aketi à niveau universitaire. Mon veut dire ah ça la réalité mon université na Congo to Liban na Attends la Belgique na famille. Et puis na Congo ya attends sur la Congo asali pe na mama yemo. Moni nde esala ete tema ke lembo ya etinda eye oreya kende ko bwaka na bilanga mali ko longo bana ke bwaka maya moto na bilanga. Yango lelo e conséquences to lobaki yango déjà. Moni met to ko zo ba point oyo eza ya kolongo bana te. Mon elongo bani te papa libota botike to lopamba diva azapela bakoko. Et botike bo vous a respecté. Et puis pillage il y a la police veni alors ça la pillage na ndaku oye abaga sombe le côté. Moi tous ça d'accord na moté. Mais nya komona oyo basala ki e na éviter ba pesi mitindo na gouvernement yo bimisi batu ba in d'Afrique pour eyemela na mboka nini. Moteke oluki yo mo makam oyo eza na moté. Moni alors ezali sonnette d'alarme koloba na biso ba leader ya ba bonzama bakoko mon koloba ete na bomlioko okeno mbangu mais okemusika te ene mwante mingi ta kendaki kombe ezali na diaspora ke mais tellement akena bolioko ndi sali pasi biso tata ngunza tozana lisanga mon lutungu lukwazine mwazinga toza mingi planté na Angola na tous les promesses Angola États-Unis, Canada, tout ça. Mais to photos à la affilié, tout ça qui affilié, na religion africaine, ou est kambami dans l'histoire Fumukusu. Omoni, ne et ça la force ya masanga to sangana. Et yom to na point na okate na point na yomo ko kokosa makambo nyoso. Okokate, aucun sauveur aya na mukila sa musala yemoko. Jésus aya azo ba potre. Maman ye azui ba swaba Buda ye azui ba mwani fumimbango ye azui biso bangunza siko neni yo hôtel makara na moi ata même moi na 10 000 personnes eza insuffisant etumba oyo na grand Congo na Afrique ndenge zaleleli to il faut to samana et lelo oyo so landi même ba audio mususu mona kaso ko shinga na zolo ba ete toza mingi ke bango et to kolonga bango omoni donc ba jouer pe na suprématie sur plein nombre moni mais ba revendication ni monante mi esanganja ki yango mona ete lelo oyo et massive to miracle wana moyen eko kisami sala mesate parce que ça ko prétendre que en tout en lui-même il peut tout faire non les a le côté ça comme ikosa moni ça comme ikosa et jusqu'à quand to koma ko la séparer et eze pesa biso faiblesse tikaka to kendambo tamoni po makambo yo et pesa biso pasi monde bakangi to sepelité kwanza moko moindo malgré tout message né au Kabola ba Congo au Congo central bangala ba kende ba Congo ba swali ba kende mais un message ta fumu kimbangu o ateya kitemba kana mti so ibnaye baka histoire fumu kimbangu nani atinda au juste fumu kimbangu abotami to abimeleli eteni ya ba Congo central actuel mais à quelle chose ça mikolonaye na zone est na Katanga est-ce que ça na tinate ingeta wana bo société penze ezali eloko kaka toza koloba ezali tomoni lokola atikali vraiment na pasi on dirait asalaki théâtre parce que tomoni mtango bali kokanga ba bandi boyemba boyeba ki bongo na makanisi na biso toyeba ke soki policier a cheki kaka loboko mwandika akoyi mwandika omoni teke ngake bangisa pi bato bino bozolinga baya balinga baya mingi me bamoni ata ndika te bamoni ata lisasi oyo babwaki kweli policier ata policier moko akufite bon toyebi te vraiment bokasa ngwa bokoko tozolobeleza ya ndenge nini nde omoni bato ebele batundi motuna bazomona lokola bakoko na bino bazana bokasi te munduki ya mundele yango eleki makasi nde bongo batundeli biso matondo mutuna ale tumusiba ndeko mingi bo juger to bo mona bakoko na ni mona temite bo mona fumuki mbona ni mona temite te mona teme ayebi aza conscient oyo azosala aréclamer makoki misolo mbongo na ye mais ceux qui patron la fumuki mbango ceux qui bakangeli okoto fumbanga capable ya peso mbona ndenge mususu et ceux qui va peso te safla mbongo wana tikango yo oyeko bundela mbongo tolo bika bato il faut opona la politique qui est bonzambe. Il faut que l'homme ne peut pas servir des maîtres à la fois. Réclamation à mon bapésioté, homme d'été. Ça fout la mot, tika yango, bazaba na combat baindo. Tata mon kilo apesio etina, faut m'ba apesio etina.
ana makoki ya côté misa mutu mususu et azui ensuite a foutu makoki wana donc oyebite nini yozo sala juste so oké pona mbongo tonga ndako zo musabwe et ça na ombo carrière politique na tikla biso ba bonzam tozo bunda na bonzam to bunda partie spirituelle inge donc ndeko lo babino boboye ko tshai maboko po azai ko bundela bofumuki mbangu te azai ko bundela mosolo na ye ye bongo yango bokoyi ko tshai loboko te soki tokanisi bien ye moko amiboyaki ye moko aitoyo baka vocation ya mwana ntemi ezate ke azala wa Congo akozala ka mopete ezate kazala mokambia batu te ni mwana ntemi tata mokeli fumuki mbanga pesa etinda azala écrivain akoma mai oyo religion africain azosala na ileko tozali yango moni ba permetaki ye motamutu milef akende otanga te pa bapaya parce qu'ana maîtrise ya langue étrangère ana maîtrise ya makomi wana donc servir biso neteni parce que ye a se faire leader kaza osala autoprogrammation ye moko aza ko s'autoprogrammer ngam ko ja ko leader ba kongo ngai bwe ezala ka mingi échec tika balobela yo et misala na yo e ko justifier oyo zali moni elelo oyo ombenga grand maître opesi ba titre nyonso général Sabaote yo boy siko kamba zo kango général zakana batu siko kasonga kango général ko aza moindre physique akangi général Céleste yo zali kuna naza le plus grand et bazo simba simbolo wa mona muketo lo polele ridicule ba ridiculiser yo donc bo jiti donc bo tala fumuki mbongo na mona ntemi te bokole mona ntemi te yango te so ba peso etinda tata ba okeno tina suka e bokasi fanda na molimo tata ngunza yo za matata na makambo na yo bon pona kosukisa na motuna oyo vraiment nini bato basengeli ko retenir na oyo komeli ne mwanda ntemi to leson nini oyo koki kopesa na baoyo bamonaki likambo wana ya mwanda ntemi ne bongo nini bakoki kososola te mwanda ntemi ezali bongo mai oyo ye ambriaki na ngapesi zunguluke makasi mingi et puis moi ba raté même des cantors hein de comment des cantors et bazala ni mwana ntemi veut dire akendaki na ba Japon osa mamuna ba karatéka kuna akezwa bo connaissance kuna et mbraki mo mwanti mo mke mutu et puis abela pena mutu ni mwana ntemi ba ça c'est que ya kosalisa moni donc ezali koyebisa batu ete fumuki mbangu aza musangisi et mutu oyo azwa na bokabwani quel que soit miracle ne et aina komba fumuki mbangu te et message ezo diviser biso message e uti libanda christianisme islam bouddhisme yango eza division pona biso yango ekaboli mama na tata mwana na tata yango e pona kokabola et bateki bayindo na message wana christianisme et peuple arabe liboso ye to barabe ba islamisé te ba peuple arabe ba liboso ba manda ko nyonkola koteka biso bango moni et lelo kaka côte asiatique chinois ye kaka la minute abani su ko nyonkola biso donc yo moyindo sosola yeba ete na kati na etinda nyonso ba infiltrer bazalaka négatif na positif etambola kelongo soki etenya bedeka et qui boza ko justifier na côté la fumuki mbangu nango oza erreur pa maté message wana ba Congo te za message wana te fumbanga yela kite fumuki mbangu anyokwami pona passe ya lobiko le poso moyindo batunye moyindo pa nyoso azali na ba ici na pa ba Afrique ba yindo ba ke ko s'exiler fumuki mbangu aza mokoni bix na bango batuna fumuki mbangu yo za nani abinaza mvuluzi ya bandomba bali mvuluzi ya bakongo te ba kongo karate puis mukongo zo bila mukongo o wapi zo bila po wa mukongo ezaki no ndenge nini mais nebi ke ye atanga bapaya géographiquement wa empire Congo ya ngobaki na deteni nini zo kabola biso boy komoni donc il faut ayeba histoire bokoko o ya solo parce que les vraies histoires ils commencent pas na biso ba indo moni donc toi na pasi ya mona basali lecture ya fumuki mbangu lecture ya culture africaine na BDK ya ni mwana ntemi te ni mwana ntemi de son vivant donc les azaki libre maté na ye focaliser na Jésus ya bakine même BDK alo ngale kombo wala tsaka ka église chrétienne moko bosongolo pakala pa maté obenga dia Jésus Sabaote baya benga armée céleste ba archange ba kombo ne ba parler ko tanga c'est
récemment quand la dernière message na ye et obimisi bato fo ozi fumimba ngoteli boso photo na yo ki yeba mais yo moko mpesi komite singa na kino yo moko donc mwana ntemi singa suka ninga suki bongo mais en tout cas tant que citoyen congolais un grand monsieur ba kokaki ko kangeli ba kangeli bongo c'était facile ya okangé ki ba perdre massa c'est belé bongo même le bif la famine dika c'est ba masango bongo zaka illusion ba utopia batu yango te salami papa force spirituelle est capable avion matikiti avion force spirituelle est capable boye webi batbe pour mon histoire to betaka na mutia e baya na ba mboka mususu mboka limwe boye moi même molili intervenir côté na mboka bankumba kina ba connaissance parce que ba kina parfaite communion na milimo o ekenda ba koko so temo osali makambu yo moko osali makambu pona posa na yo nzoto ba ko lâcher ba tika nde ba tikie maton kasi tatangunza za vraiment loko pesa ki passe mingi mais suite nini penza ko satande ndenge bakangi fungo nani mwanda ntemi bongo suite nini bato ko satande nango bino na kati lisanga bangunza ingeta biso na kati ya religion africaine suite ezanga ke ingeta mwanda ntemi ya komi na suka na ye pamba tazo pesa bato pasi et message o ngonga to komi na ngoboye mokiliza ko ningana on a pleine permutation au pouvoir zolonga lobi ya le poso pembe aux États-Unis oaza symbole na bango aigle na bango pour que na côte asiatique na Chine la biso ba une photo za na préparation et toi sur ta division T faut que tout sangana to pesa ba fleur to moni raïs mon conservateur ko le kana mon connaisseur actuel mbotamoto Tshisekedi Chilombo et beaucoup fanda pour maladie oyo to sepelaki makasi to lingi bomoko wana poko kabwana ya bango mibale ko bénéficier na peuple congolais moko te kozwa kabila lokola Rwanda za des avantages na yo congolais o yebaka noté ko kanga kabila ko tina CPI yo kozwa nini donc to luka bomoko basangana parce que espérance oyo mbuta kabila za nango il faut à transmettre nango na ndeko na Félix si c'est possible va prendre tanda kumoko pour le poso pembe a jarabiso alo bani na nous sommes incapables ya koyokana ba jarabiso bango babi africain bazaka kana moyen moko ya kokabwana ya kubomela bango na bango soki peuple moko asombi arme nation sombi arme pas comme propre population na yi sikole ba mona boyokani wana ba ko exciter ba diaspora bana ko ba libanda moni pour ba meka ko pesa ben jonction négative et ça c'est ngo batumi balé ba et ça la maté à flair d'âge moi de 50 c'est des pouvoirs talaka yo mo congolais so ba yo mo congolais pas au landa tata ngunza talaka ba peso ka ki bo konti na compagnie mo ko songolo pakala mo konti ka ki mukie yo ondi ba peso mo musu oboya mais ba tapis rouge à demi côté la ndeko na ye quand même tata oboya mo to tata misala mon te to lo baté po yo sepela to lo obo sula fumu ngimbango le ne mona ntenya asaki tu bo sepela asuki wapi tokolo babo solo ya fumuki mbangu tina suka tina dernière énergie fumuki mbangu ayako sengsa baindo azam fuza bandombe ba nigérien ba jamaïcain ba haïtien moindo nyonso et mobikis na biso fumuki mbangu kolongola fumuki mbangu za kolongola botata mokeli pe bonzambe moindo ozokoma na risque ya disparition. So qui osayeya mitisa fumuki mbangu ti na koyoka yo suite ya ne mwanda ntemi yeni koloba mwanda ntemi na komi na suka mungu na bilei papa ingeta na banzi bino moko boyoki suite ya mwanda ntemi tatangunza mutapesi yango ngai te pona ko continuer moi minute komi ko kende nde bongo toza koloba est-ce que moko pe ya mwana ya mboka oyo ya biso ya République démocratique du Congo mwana ya Afrika na kombo ya Muyangi na yete soki soyo ke ngeta do kotolo ingeta sali moi na moi te mais sali exploit moko oyo mboka mususu ndimi na kombo ya Madagascar bandimi abikisi bato belé pe na maladie ya coronavirus nde bongo tolingi toyeba pona nini OMS Oyo, aza Organisation mondiale de la santé, à reconnaître été. Au monité que non,
na bato bayindo bazosala biloko mpona kokosa bato soki organisation mondiale de la santé andimi ete omonteke mosala eza mosala ya lokuta mponi bokosa eloko te mpo organisation mondiale de la santé bandima bino. Yo mo pese répondre ki Madagascar bandimi ye abekisi nango bato siko soki kasi yango nazoloba te moi eteni nalobi moi eteni ya baafricain bandimi bino moko d'abord na Congo boboyingaki ye te naboyi kokota na détail parce que histoire na ye ezali na Congo bolingaki koboma ye na Congo bolandeli ye bakotisi tina na police boempoisonne na koempoisonne ndenge aza naza kutu na estomac batonga ye kotonga parce que poison ekotaki na kati naboyi kokota na détail wana mais eloko nazoloba sikoyo mutu ya ndenge wana tomoni mboka mosusu bandimi Madagascar na tangi mboka nyonso te kasi OMS oyo ya réglementaka biloko nyonso ya santé amoni ke musala eza musala ya lokuta donc musala na bino bayindo ezalaka toujours malamu te ba organisation nyonso eza vibré dirigé na loposo pembe eza vibré na négativité bazo Trump ala mboka onana abona ofinancer na bango parce que ba kena Chine kuna corrompi baandi makutu teke maladi wani ibimi na Chine kuna e bakabwani nde bazana wana e bongo so bandimili ya biso moyindo tinani c'est ce passe facteur ki bazala kabongo lelo lobi eutoleka mama na biso ntena kasa asali robot roulage ba memi yango technologie na Israël ba critiquer ba boyango parce que invention ne ba na Congo maye le fait na kiboyindo le poso pemba za malaise pour exploiter ba valeur africaine na tout laboratoire ya le poso pembe quelque soit parce que bazali au moins na mutomondo na kati baza exploiter maye wana pesa biso mongoka omoni réalité andi kona biso moi nani komo na ndiko munyangi ngeta azali kababota mina na kiboyindo pe azuto baki ya solution maladie ezala ba plante médicinale africaine yango emonani omoni donc to bako da yambo ete eloko mote bana nati aussi panga nati omoni mais pas ezala nini parmi bayindo e baike baza à la belle baza prêt ya ko servir Occident et baza ba traître yango bazali mon ba osala mingi po ba nuire parce que ça valeur ça donc il est rio ozo luka ndekwana a disparaître mais obomi valeur moko ya bayindo obomi branche moko ya nzoto na yo moko ko pesa pasi soki le poso pembe batabo basi pane ako prévenir bango ako valoriser bango mille fozo koyeba ke na France ba reconnaître qui est tant ye aligi kokufa na Congo akime misusu na pas l'opposition pembe l'opposition pembe encadré na minute tozoloba aza na France kasi bino na kati ya religion africaine nini bosali bokoka ko appuyer ye do vous allez bo vulgariser ta musala o ya ye tatangunza kolobela mwa ta mwa muke ngeta yango tozoloba ezo pesa pasi azande kona biso ba yindo mutu akosunga ye azate tala congolais mutu akoko soutenir malgache OMS aboye bino pe bobobete omoni batu bino bazokosa ba problème ezate tolo baboye et depuis que le poso pemba zala malamu et yenda otia azotumba zamba azusu na pompier sans pied donc ye azampoka lia bazofula et baby este tumba mapa na bango et ba bakoya na ba ONG ba aider biso kaka bango donc so comprendre manipulation ya le poso pembe te okanza malamu te azandoki ya gentil lelo oyo bana programme nini na sima wana e banani oyo bakotinda bato ba faire éliminer ndenge nini OMS ngo bakoboya iso na ngondele te donc koto azobenga yo koto azobeto mbata koto alinga kango pena fino kingo soka ke bon pour ne plus revenir yebisa Afrique to Congo e bénéficier nani bazio kakati balingi ba bomu na mboka na yo bakoto te bakoko parce que bazio malamu bazio sko moralement ici ba ko exploiter capacité oyo nzamba kopa tindaki pour na Afrique bazio yango yango to liboye ba dirigeant na biso na ba branche nyonso et balongwa na réalité occidentale n'est pas et puis bazozala ba obligé ba marionnette bazozala faible bazokokate koyeba nzambe tata mokeli fumuki mbanga bazotinda batu o bakolonga biso na pasi na ba chaque branche parce que lelo auto comme la guerre moko ba trilogique troisième guerre il faut ba valeur wana ba bota mbaza lebele to baki ndo na biso ba batua bana connaissance ya nzete moni le bakosangana bakobimisa eloko malamu o mokili pe kwa koluka na kati na bela Afrika
mais l'air bino bokende kodé fa mbongo ba ele bino pona COVID-19 mais moi na bino mboka akeko découvrir plante médicinale moko oyo kobikisa ngo na bokota nyongo na bozwa makoki bozana yebisa mutu moko ayibine 15,000 nyafula pesa mo famille mwasi na ye et veut dire pour bokanga ye il faut opinion etelema mais banti voilà bozwa fallait na mutu baby et tout ça la part des choses Congo eponami ebikisa mokili et Congo na pe des autres kozala makasi na kati ya Congo wana en tout cas pas si kozala parce que nyonso na un message à la mengeta balobi président Tshisekedi abengi jeune homme wana il faut qu'il ait RDC na ebité soki asaki lelo to akeilo na kosukisa na ebité message wana président Tshisekedi nini alingi ayebisa ye bomoni yango ndenge nini papa ils ont tout koyeba taza mwana mboka ala congolais il n'a pas vraiment il a fallu ba protéger ba tia ba moyen pour na ye et il a transcendé veut dire ba pese ba moyen favorable pour ebima les tout mingi kolika ba sangana azaye mokote bazebili baza ba ko ba obimisa Afrique na pasi ya lobby mboka mote bi ebika na automatisme na lo sambote na misala ni mboki kinana ko bika ba valer bayaka batabikisa mboka bazala muki na pa bikisa batebele to likabona botami nango eza pe ya pona yete eza pona communauté batalo posoni babika na tema bote na mbele ya Congo to tia ba moyen to exploiter likabonza matindi biso be baza ebele batelemi ba musu bosa ba biloko talibwe vraiment tikiete ba monter commission mobimba biya kulandila bana ba bibana na nouvelle déjà malamu ndenge président Tshisekedi abengi déjà ya on tozolo ba bote na mboka to soutenir ba pambate abotani makila bokonzi moni kumuti sikedi ya papa azalaki na makila bokonzi soba donc mokoya donc chef kutimi ya kobota ka bana mboka kozala makila wana kozala azibo bokonzi oyo pona christianisme ete bate mabolo ba pasteur te pali ya mbongo donc na part na biso pe mokonzi mboka Lucas spiritualité africaine oyo ba dirigeant nyonso européen déjà moté européen azalaka na soutien spirituel arabe azate déjà morote à pays arabe en soutien spirituel il y a ba moupe il y a chrétienté basate ce qu'on est ni déjà africain au Lucas soutien spirituel la chrétienté le christianisme ça des défaites donc toko bango pamba te na question ezali belé vraiment na ba spectateur bolimbisa ngongeza ngonga tokokozwa bato nyonso temps ya mulaite parce que discussion ekozala nazo za ba message belé awa mais bolimbisa vraiment ngonge komi moi musika ndi bongo tatangunza tokosenga na yo ko conclure émission na ebike belé batikali na posa kasi tokokoba nino ko yebisa na bao balandi opona lelo matondo tuka ba mbote ba yengi na ba ibans bandi biso bana biso ya Congo pe bongo ba yindo en général toyeba eloko moko ntango na ntango eya na bato bayaka kozongisa population peuple na nzela tokomi na ntango oyo loposo pembe esengeli ayeba kiboyindo na ye nde valeur na ye nde kibomotoni yango wana babetaka to lelo oyo ezali ya yo obeta to na kiboyindo noza bavaleur na yo oyo fumuki mbangu nde mokundoli yango yeba ete chaque peuple marchera au nom de son Dieu biso tozotambola nkombo ya nzambe mpungu tulendo nza komba akongo mungu baba mabonja nangina ya biso moni ye wana pesi biso mabele to na nkita ye wana akozanga te kopesa biso maye po bakoko na biso basalaki bakable basalaki Congo balambaki ebende Pierre Taillé Pierre polylage des métaux métallurgie ya wana mécanisation nde bazwa valeur wana ki kotonga mikila bapaya yeba ete yoza na diaspora mwana kobota luka liboso identifier pesa ye kombo na mnoka mboka na yo e kombo wana etikala ka kobenga ka e kolinga to pesa kombo occidental pamba te ozoboma don pe lemba mwana na yo e Afrique na posa ya ba africain po batonga Afrique na komba fumuki mbangu matoni abanze bolandi biso vraiment tozana sengo mingi na ebike botikali na posa bo continuer ko pesa biso ba conseil ndenge bozo sala ntango iso pe tozosenga na bino bo s'abonner massivement pour beaucoup kolandaka ba débat ba question so pe boza na question ba suggestion to ko améliorer émission na biso et kozala malamu mingi vraiment kimia pe malamu mingi o mabota ya bino to monani na mikolo ya matoni